Merci beaucoup, chers amis internautes, partout à travers le monde. Vous nous suivez, nous vous disons merci. Et Tosepeli Makas, parce que vous êtes très nombreux à ces programmes. Nous sommes ici sur l'avenue Kimbondo numéro 164 à la direction générale du centre Tongando qui dirige Maman Israël la joie, Maman Yabana Mibali. Aujourd'hui, Toye Kozwaye comme étant spécialiste et sexologue parce que Lelo, elle fait parler en tout cas partout à travers le monde ce qui balobeli Maman Israël la joie. Bien sûr qu'elle a plusieurs facettes ou casquettes, mais plus bazo lobele comme étant sexologue. C'est pour cela Diaspora RDC et puis Gino Dioka TV na YouTube Toye Kota la Maman Israël la joie Toyeba. En fait, Makambwango ezandenge nini. Maman Israël la joie azo beta, elle martèle à travers l'internet en disant que ce n'est pas normal pour un homme, ce n'est pas normal pour un garçon à beta kaka un coup. Mais ça fait débat à travers le monde. Bamisouba lobby, village, ceux qui déjà moutoua poussani, quarantaine, révolue, cinquantaine, c'est normal ceux qui bêti un coup. Mais Maman Israël la joie, elle insiste à lobby, ce n'est pas normal. Ndeto kitito eba maman, likambongo ezandengeni. Mais parce que ce n'est pas normal, moi na mobali abeta un coup. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui moi na mobali azobeta un coup. Il y a même de ces garçons baza incapables même yakobeta un coup parce que Maman Israël la joie ebisi biswango. Nyoso wana. Par rapport à tous ces problèmes, cette problématique, Tokoy Kozwa solution comment Tokiti pas un spécialiste et Maman Israël la joie. Elle n'est pas seule sur ces plateaux, elle accompagnée na Sœur Clarisse Tumba, dit au Pesibino Mbote, Mbote Maman la biso. Merci beaucoup Dino Dioka. Maman Israël, Toye Lissou comment on a lelo parce que à travers le monde, ba émission ça na internet, eza koningi samakasi maman. Surtout tant où te koloba dernièrement wa, eza normal te na mwana mobali, abeta un coup. Ok, plus le lobby, c'est normal, Moutifa toka. Moutifa qui a un grand besoin, Moutifa qui a un petit besoin. C'est aussi normal, Moutifa qui a des temps où il y a une relation intime, à qui est au-delà, il y a un coup de commentaire parce que allié, sperme et salami, il faut aller dégager. Mais comme vous avez lobby, maman, ceux qui m'ont poussé en vous là, et comme il y a un peu moins normal, il y a un peu maman, tu n'es pas un spécialiste. Pour y aller, tu es makambo. Et ça, boni maman. Merci beaucoup Dino Dioka. Nzamba pambola o makasi ya solo ngai wabino Maman Israël la joie Maman bana mibali. Naye ko solo la na bana mibali nyonso ya République démocratique du Congo na ya mokili mobimba jusqu'aux extrémités de la terre. Que kobeta un coup eza mabe. Kobeta un coup eza malamu te. Parce que ozana ba superme na Congo oliaki evandi wana il faut ebima. Oyebi tangu nzambe asalaki mutu il faut asuba mutu, il faut asumba mutu, il faut éjaculer mutu, il faut atokaka. Biloko nyonso wana soki oza nango okozala en bonne santé. Bon, soko oza se retrouver na babiloko nyonso wana te yeba toza en bonne santé te. Bana mibali mingi babandi kobeta seulement un coup, balobi ba mususu bazo bateo je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Mais bamususu eza ba conséquence ya ba maladie ebele parce que le sexe de l'homme est sensible et supportera ba problème mususu et supportera ba choc mususu na ba maladie mususu. Mais ngana ye ko ebisa yo mwana mobali te. Tangu yo ozoko olingi ko komatana 2 3 4 écouter. Obandi déjà ko kanga misisa nyonso ya nzoto, ba veni nyonso ya nzoto soki ebandi ko kangama. Fonctionnement na yo fonctionnement na yango ekozala lisusu malamu te na nzoto ti na niveau ya cerveau. Okomona te moyo umela na mukili ezate. Okomi ko réduire nombre ya bamvula ya vie na yo pourquoi parce que ba veine mususu ya kati nzoto na yo ezali déjà bloqué. Ozana ba superme na mukongo evandi et sali ba oui parce que olingi ko bimisa ngote et komi salité bandi ko bebisa yo barin. Obandi ko bela mukongo pasi boy na boy. Yango na kosenga na bana mibali nyonso ke soki eza na problème moko et sala ke lelo ozoko kakobeta baku ebelete okobenga na ba numéro na nga pe oko expliquer nga problème wana pona sina saleli bana mibali nyonso bilia ya sexe ba vivifiant oyo bana mibali fo baliaka
parce que il faut babeta baku ebele ozala pe na force na yo ata balobi aussi okomi mukolo sala ba exercice wana soki omeli ba vivifiant on a saleli bino telemisa lendisa vimbisa kolisa bopikiliki démarrer na pulubukanda soko utiliser biloko wana epesa yo force nzoto mobimba et puis ozongela baku ebele soko sali eku ya liboso ko welela nan ko telemate sala rapport sexuel à tête reposée zela obeta deuxième coup soko beti deuxième coup au ressure au meki au matin na troisième au kende au dégage kapo misisa nyonso ya nzoto na yo il faut ezala polele po o umela mingi na kati ya mokili ya Nzambe ko tika konyokola nzoto na yo na ba biloko oyo lelo ekomisio na ba problème biloko lokola banzete ba ankoro ba stimulant ozali kolia ngo melelo okomi na problème sérieux na sexe okomi na biabia biabia yebandi kokomi sa sexe na yo muke mukuse et puis ozobeta susu baku ebelete. Merci maman, sœur Clarisse na ozongela maman au toucher ba point belé bande ko mingi bazo poser ba question. Maman ero lobi que mutu akoki ko mema vie na eza mulai soki azo sala makambo malamu soki azo sala rapport sexuel malamu comme peut mutu akoki ko réduire même ba nombre ba jour na ye moko soki azo sala ngo mabe donc maman lelo to koki ko loba tangu ndeko azo koka ko sala mingi te yeka un coup wana lobi ça va ekoki donc azo mema même ba maladie musu na nzoto ne ko memele liwa lobi bon azo mema ba problème ebele po aza ko éjaculer te aza ko éjaculer te azo beta baku ebele te mukongo na ye bandi ko beba bamisisa na ye bandi ko kangama déjà na kati ya nzoto tozomona lokola sexe oyo ezali sexe moko mort eza kokufa eza lisusu na misisa te sexe oyo makila ezoya kokota lisusu awa te donc ekomi partie du corps isolé donc c'est kufi déjà donc mutu wana déjà na nzoto na ye déjà aza déjà na partie moko mort donc nzoto na ye étant vivant mais parti moko ya nzoto ne kufi siko parti wana lokola ese kufi ekokende pe ko boma ba parti mususu ya nzoto okomona ba parti mususu ya nzoto pe bandi kokufa alors pona ko éviter nyonso mutu asi akomi boye il faut avivifier nzoto na ye avec les produits vivifiants na sagesse intelligence capacité onzamba tchaki kati nanga ya koyeba kosalela bino bana mibali ba vivifiant na sina sali nyonso pour que ata mutu asa komi na niveau oyo to vivifier ye sexe na ye ezonga normal mutu awumela mingi na kati ya mokili ya Nzambe tala lokola oyo eza sexe moko vivant mais ezali ezobela tala misisa nango ndenge bandi okangama eza lisusu misisa ezomona na lisusu te ezobela ebandi kobeta kaka un coup na panne sèche donc okomona akotaki na kati ya vagin alembi nanu kutu asa a verser te mais assez alembi po azobela mais esika maladie ya sexe euti po ye bango il faut kobenga sexologue maman tala problème naza nango boye ngai nde mutu na koyeba esika problème wana euti mais yo soko ke ko banda déjà na banzete na ba stimulant na ba bankoro okomona okobebisa ngo susu davantage ekokoma muke mukuse c'est pas normal okoyebisa nga maman moi je travaille beaucoup ce qui n'a zongi nanda que je suis vraiment fatigué na ko satisfaire moi na ka na un coup c'est tout non il faut omela bopikiliki na pesa kabino bopikiliki parce que il faut ekota nzoto mobimba ekopesa force nzoto mobimba tina sexe parce que ceux qui obeti un coup okende kobeta deuxième okende na troisième sala mwasi na yo rapport sexuel à tête reposée misisa efongwa malisusu parce que sexe oyo loko le beli eza na droit ya kozala vivifier eza na droit ya kozala soigner avec les produits vivifiants ba produit oyo ko vivifier yango ekopesa ngo vie nzete muto kopesa sexe vite sikoyo sexe mususu tozomona awa ezali sexe moko ona mesana koyebisa bino ke ezali en bonne santé eza en bonne santé pourquoi parce que sexe oyo eza ko respecter bilia sexe eza ko lia malamu parce que biloko oyo nzamba sala po sexe liaka bana mibali mingi bayebi yango te lokola bana mibali mingi bayebi yango te bandeko
ngai mama Israël la joie na sangisi yango esika moko bomela yango soko meli yango omoni sexe o ndenge eza boye eza sexe moko eza sexe moko vivant en bonne santé eza en état normal po eza kolia bien ta misisa nango yango makila ezo ya kokota tina kati ya sexe ezo vivre sexe oyo ekobeta baku ebele ozomo ekobeta baku il faut se soulager komonaka te ke yo wana obeti kaka enko osuki wana il faut se soulager essayer tanga na sina pesio déjà traitement à partir à 3e semaine à traitement banda komata na baku ebele ponga na pesa bino traitement na po bozwa guérison yo za suki ra traitement au futi mbongo 3e semaine à traitement au linko ça la rapport sexuel à tête reposée ozo suka na un coup pourquoi mata essaye aux garçons moi na mobala saka makasi pesa sexe wana makasi parce que na sina pesio ba vivifia nango nyonso na sala ki telemisa lendi sa vimbi sa pos ba oyo bazaka ya muke ya munene mulai na salela ki bino pour bukanda po epesa ka chombo kanda ozoke epesa ka chombo telemaka ezwa ka kanda soki emoni provocation na salela ki bino pe démarrer pour que liko démarrer ba anticorps nyonso o ba hormone masculin bele na saleli bino biloko wana na tina po na nini parce que ozanga koyeba eza malamu te ngai mama en tant que maman ya bana mibali na sagesse na intelligence za bapesa nga nakoki ko négliger bino te bozongela ba rapport sexuel na bino po bowumela mingi na mokili ya Nzambe makambo ko bela pamba esila ba hypertension ba hypotension ba tension esila okomona na kati ya misisa mwana mobali makile ezotambola malamu te mwana mobali abandi kolia bamanteka urutala bamungu ebele aza kolia yango po ekende koboma bavene mwana mobali akamati abandi kolia komela miliki ebele il faut komela kamiliki ndambu mafuta kolia pe ebele te tika bavene ya nzoto na yo esala musana ngo bavivifia eza ebele ndenge eza mati manteka ebele olia yango ekwe kokota na misisa esanga na makila eza kotambola su malamu te soki ekoma susu na chombo te ale chombo ekomi partie isolée ya nzoto okokuta mwana mobali azolia manga tala mungwa donc ngai moko donc mwana mobali alingi biloko ngai na nazo comprendre te biloko ya ngai oyo ozoliaka ngai eleka te tout exenui mwana mobali okamati ba mungwa est-ce que misisa ya nzoto ya muto yokanaka na mungwa ya makasi modelo oliaka mungwa wana eza yango te manteka wana ozokamata lipa eza muke mateka ebele problème nini ozoluka nini okamati miliki boîte mobima na kati ya verre moko allez ebandi ko créer ba graisse na kati ya misisa makila moye traverser malamu kende kokota partout ezate cerveau ekomi bloqué bilia lia eleki ebele bana mibali bazana biloko oyo Nzambe asala pona kolia lelo oyo bana mibali ebele balie bangai ya désordre babiso mwa mbala ale ngai bon mwa mbala ale ngai bon bamanga mobesu ndengo wana mwa mbala bamanga mobesu ndengo wana soko za na besoin mwelo kwa ngai lia mais tout excès il y a muke papa nanga ba manteke bele est-ce que moi mbali ale amateke ba mungwa makasi yo zo mona te na tango akala ba mungo bozo mona na tango akala ezalaka te na tango akala batu baliaka ma mungwa basenze salaka batu mabete ba mungwa lelo esalaka batu mabete yo mwana mobali mobimba ozo melati olekisi sukali na titi na mungongo eloko nini ozomilukela na misisa wana ya sexe na yo olekisi sukali na ti kamata mwa sikre ka muketia na ti balola mela papa na epi nga nayebisaka bino d'habitude soko oza suki ra traitement bavivifia na bino napesaka bino lokola déjà na biloko nyonso na kati odiminuer nanu nombre odiminuer nanu quantité ya déjeuner parce que biloko nyonso donc bavivifia wana déjà eza lokola déjeuner ya chombo pe eza kovivifier partout nzoto mobimba pe na pesi conseil na mwana mobali nyonso oza suki ra traitement à partir à 3e semaine mata Merci beaucoup, maman Israël Lajoie, très cher ami internaute. En tout cas, je suis à côté d'un médecin sexologue. Quoi encore dire? Alobignoso.
na loba isu nini par rapport à l'alimentation na bino ndeni olielaka osalaka excès ya ba mungwa excès ya ba sucre ba conseil ezame ba produit oyo zozwa na kati wana asali nyonso mélange ya ba produit nyonso ekoki ko faire vivre lisusu sexe na lobi okoza la vivant mais tout en étant sexe no kuna déjà eza ya kokufa. Bon, on a beaucoup de ça, mais une partie, et puis la partie la plus importante, parce qu'il y a une partie de reproduction. Et puis, à l'objet, la 3e semaine déjà, de traitement, matangomba. Vous avez déjà une énergie, mais le matin qui est l'icolo au-delà de la place aux alaka. N'est-ce pas que on met la baki si yo zolo baga que non tikel malade non. Vous avez sous-traitement 3e semaine qui est déjà l'icolo. C'est Clarisse Tumba. Au bakisani ina o mama ucholoba par rapport à l'explication à 3 sexes auto c'est la biso est malade au mususu ils un peu en bonne santé tout en étant malade na o est en bonne santé. Ya solo je dis au cas maman ça le déjà nyos. Ya bakisa vraiment mingi ezate ya muke o quand to pesa ka ba ndonation mibali conseil que non pour protéger chombo la bino et en plus ba o bazana ba traitement déjà ba zo pas maman so beaucoup na 3e semaine na bino bo mata bo mati penza o sentir que non na outé pas maman bana mibali parce que ceux qui déjà na 3e semaine wana ozo mata déjà ngomba maman zo sentir que en tout cas que naza maman bana mibali mais so ozo sala ngote yo maman ibi déjà que ba 3e semaine yo déjà mata ki zo mata na oté et bien été tout ba o bazana ba problème wana ya ba chombo bo hésiter te ko benga ba numéro est déjà affiché na télé bo benga maman Israël la joie au soko aux a besoin mon ba émission et belé o ya sala plus de 20 000 bateau ba bika na nzela ya mumbu na ye maman Israël la joie au betara maman Israël la joie au côté au monde ba émission tout au monde ba ndenge makambo ça mamena beti maman c'était na ba ndeko o baza na ba traitement déjà par maman bo respecter ba traitement na pino et en plus ba on a ba zuité bo benga na ba numéro la biso ezoleka pour besoin ba traitement la pino et en plus bo protéger nani pardon chombo bo respecter ngo bo polinga ngo versaka o versaka miko bomba ni na ba mai na mkongo bomba mai na mkongo te poso bomba na mkongo ozoboma lisusu chombo mama pe uti koloba lisusu ke kolilo akolia foko pona biloko oya kolia naza kutu surprise de mama lobi likamba ngai nzoka te eza mabe makasi mpona bapapa donc soko kolia ngo na mwa bajour olie lelo après une semaine olie lisusu po ozomona biloko wana yango eza mingi foko benga mama ntango mama ayambi yo posaka maman la question nyonso oyo eloko etali mpona chombo na yo et puis mpona santé na yo ako répondre yo. Merci beaucoup, Sœur Clarisse Tumba. Maman na zongelio lisusu. Toujours na exposé au chose la biswawa. Na soutire question mona kati na maman muto yo chombo eza na problème. Mais au lieu benga maman Israël la joie oza expert na chombo, maman akomi ko lia ba nzete. Conséquence nini ezali na muto aza na problème na chombo. Ye olia lukayo mutoza expert mama oyebi makambo ya sexe ye ba ebisi so oleki na oleki place boye banzete moko bololo za karana abandi kolia banzeta bololo to akene na pharmacie ba stimulant nyonso ye kaka yango conséquence ezani mama bon babilo kona banzete nzamba sala ngo poto soanyaka nango ba maladie mais chombo te chombo eza eloko moko nzamba saki na nzoto mutu eza naturel eza lokola zolo na yo wana eza lokola litoi na yo wana aloka mato banda kolesa litoi banzete do ande nzete yana ngopona ba maladie musume chombo te nzete nzamba sala ki yango pona ba maladie bon sexe ezali eloko moko naturel na nzoto mutu eloko moko na nzoto mutu eza na biloko nzamba sala pona kolesa eloko wana bon ba sexe ebelaka te eloko ekomisaka sexe faible ezali mwana mobali ayebi te biloko nini o sexe eliaka ayebi bilia ya sexe te aza koliesa sexe te aza kotika sexe na ye na nzala mikolo na mikolo ata yo moko soko osali mikolo ebele ozolia te okomona ndenge okokoma alors sexe eza naturel basoignaka ngo na banzete te nzete basoignaka nango ba maladie mususu mais sexe te tika kolia bilia lia okoya kokoma na hypertendu okoma na ba problème na ba hypotension okoma na ba problème sérieux na nzoto okoma na bia okomona sexe ekomi muke mukuse ozokoka soko beta ba ku ebele te
okoya kolia nzete mosusu ezosimba na organisme na yo te oya okufa pamba okoya kozwa bacancer ya mitiopo et puis banzete oyo boliaka wana eza na dose te ce n'est pas bien nzete batravaillaka yango mpona kosala nango kisi mpona kosonya yango maladi mais eza te ke oyo banda kozwa banzete olia yango mpona tiobo ce n'est pas bien. Merci beaucoup, merci maman vraiment. Yondeko champion à banzete, champion à bastimulant oyoki. Donc Tika Benga maman Israël la joie na 089 94 42 825 ou alors na 09 98 87 85 95 okozwaye moko maman Israël la joie. Et maman Israël la joie bande comme suba tout na balobi bazo doit traitement pa na yo à travers compte na Facebook. Okomi ko soigner batupé na Facebook muta bengio bo sololi o ebisi epé autant atindi pe autant o répondre epé na Facebook o pesi epé modalité o melaki sindeni maman à part ba numéro na téléphone okomi pe ko soigner na Facebook jamais naza na compte Facebook te soko ko zo solana mutu moko na Facebook a tie photo nanga kanga e aza moyibi nga nazaka na ba réseaux sociaux nazo utiliser compte Facebook te kutu kala mingi te na mboka na biso ba okanga miyibi ebele oyo bazo utiliser Facebook na nga na kombo na nga ko yiba ba escroquer bato ebele bazo kanga bango mikolo bato batindela bango bambongo na Kinshasa wa bakosa bato bakenda même tina bandako bato ko lotikela bato babiloko ya lokuta bazo utiliser Facebook na kombo na nga naza na compte Facebook te ba numéro na nga ya téléphone ezali 089 94 42 825 089 94 42 825 soit 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 soit 082 83 70 504 082 83 70 504 topé na 085 21 45 803 085 21 45 803 benganga. Donc maman Israël la joie zo utiliser compte Facebook te soko koti kuna okomio Israël la joie muto zo solana neza maman Israël la joie teza escromoko oyo afungoli compte Facebook ko a escroquer batu derrière maman Israël la joie a tie photo maman Israël la joie donc ezali ete yo ko bengi na ba numéro na oti ko pesa oyo
Nzala kana sima ya maloba nanga. Ono. Ya papa. Nzamba talisa makambo mele pona yo. Yes. Nzamba so talisa ngai. Yes. Na niveau ya libala na yo. Okitisa mama makasi. Chapa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mouya Nzambe. Wala neki mouya nyonso na makasi. Ekote kasi na vila yo. Ronyanda sakarama. Yoto na yo. Chondo sakarama. Ekende kwa kwisa. Hallelujah. Mouya nyonso tenebre. Ekende kwa kwisa mouya nyonso molimi. Nazali kokotisa. Bokonzi na Nzambe kati na yo. Kiti na bokonzi na Nzambe eumela. Komene Yesu Kristo Nzambe na mouya nyonso. Akonza yo. Merci. Merci. Bon, Voilà. Unapika mikono na mtu aliposo zisene yeyo. Kwa Jésus la vie na Kinshasa pe na RDC. Soki okopetele maboko ekosala bien. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.